Ale kumanga motema moto yaya. Kinshasa, Nabiso, Kin et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kinshasa et l'équipe partout. Kin et l'équipe partout. KNB. Kinshasa et l'équipe partout. Mbote Bakino a peu bienvenue dans le numéro Nabino Yasika ya magazine Oyo Bolingaka Kinshasa Wolumba Kinshasa Nabiso KNB. Rédaction ya KNB, ça les lubino résumé à honorable Oyo depuis 2006 ce qui base parole na plénière et assemblée nationale to ya Sénat et attire attention ya population. Accord global et inclusif ya Saint-City, RDC est contacté dans un régime démocratique où désormais pour accéder au pouvoir législatif, il faut passer aux élections. D'où nous avons connu la première législature au niveau de l'Assemblée nationale avec 500 députés élus au suffrage universel direct et 108 sénateurs élus au suffrage indirect. Naba plénière sur les 608 parlementaires, c'est-à-dire l'Assemblée nationale topé à Sénat, à peu près 10% y a parlementaires de manière efficace, bazouaka parole lors y a plénière. Local en 2006, les députés ont retenu attention à la population, na ba parole au bazouaki na ba plénière. Local prof Nyabirungu, professeur Vundwawe, Delice Sanga, Kalala Mpotoy, Chiba Nkalala, François Mamba Chichimbi, Jean-Lycée Boussa, Christophe Lutundula et José Makila. Pour la législature 2011, Tilelo, toza bongo na honorable F. Bazaïba, Marie-Ange Lukiana, Maître Mayo, et honorable Mbatimbacha. Le colonel Sénat, sénateur, à chaque fois ceux qui ont eu parole, la population a accordé attention mingi pour na koyokaye. Le colonel sénateur Moïse Nyarugabo, Henri Thomas Lokondo avant l'Assemblée nationale, dans la législature il y a 2011 a zo épaté Tina Mkola Lelo. Professeur Njoli, professeur Katanga, Konda Bonza, et sénateur Lola Kisanga, Lelo commis gouverneur. Pour na ba totangi ba comme na bango te elingi koloba te baza maire. Pour te dire que prise de parole et ça les makapé au nom du groupe parlementaire, c'est-à-dire ba député ba sangisi maël na bango pour na kokende koloba na kombo na bango nyonso. Donc les maires ne sont pas nécessairement ceux qui parlent, mais c'est aussi ceux qui écrivent pour ceux qui parlent au nom du groupe parlementaire. Ba auto tangi ba comme na bango lelo eza ba o intervention na bango na ba plénière et marquer population pe population est grave yango. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine Nabino Eluki Eyeba soki mutu abalaka kana mariage coutumier akoki pe ko parrainer batu misusu na libala. C'est l'équipe partout le magazine KNB to kiti na terrain pour na kotuna bakino ba yebisa biso soki mutu oyo asala kaka mariage coutumier civil te religieux te soki pe akoki ko parrainer mariage bolanda ndenge bakino ba koloba. Parce que déjà Aza déjà na expérience wana et puis ayebi façon nini bato bafandaka na mabala ko parrainer. Normalement non parce que yemoko asali makambo wana te ko parrainer yango ndenge ni. Non. Yomoko personnellement osali ka mariage tout court soki na nzela religieux civil osali yango te bina ko parrainer mariage na quel sens? Akoki ko parrainer penza libala penza te. Parce que le mariage qui est reconnu, c'est le mariage coutumier et mariage civil. Mariage religieux, c'est seulement un complément dans le cadre de l'Ibala. Mais ce qui est le mariage coutumier, c'est-à-dire qu'il a reconnu dans le niveau coutumier qu'il a donné quelque chose. Mais il faut confirmer le mariage civil. L'État va confirmer. Dans l'air où on a vraiment dit, à mesure, ce qui a rempli les deux devoirs, à mesure, il y a qu'à parrainer par exemple le mariage. Donc comment on a Kinshasa basemeki mingi ya basi ba koma koyamba mobali ya ndeko na bango bien kaka soki akabila ka bango. Ça c'est l'équipe partout le magazine KNB to kiti na terrain pour na kosola mpe na bakino ba yebisa biso
constat moko tosala na ba famille mingi soki mwana ya mwasi aza na fiancé na ya yaka et que aza na ba moyen akabola na famille ba famille na ba yambaka vraiment na esengo différemment na oyo aza na ba moyen penza te mais que a fiancé mwana bango soka e ba yambaka vraiment nde ba yambaka mususu wana te on to na ba kinoa comportement wana bazwaka yango ndenge nini parce que baby ke ndenge aye kozonga na ye akopesa bango quelque chose oyo aza na mbongo tembo bakopesa bakoyamba ye bien te bakokipe ye te po bayebi ke ye moto pamba aza na rien bakozwa pe epeleko moko te moto nyonso liboso bayambaki par amour komona loki fiançailles te parce que kifiançailles ekokufa mais bino na ye bokotika na relation parce qu'il y a déjà une relation oyo efandi biso na nzela ya mwana bino. Donc bateau bazalaka na ambition wana bateau bazalaka beaucoup plus bazo bazalwa batmo baoteka bana bango, c'est-à-dire bazo ko tia bana bango na place pour ba recueillir bien matériel. Des fois ils a la famille mingi o batangité o batangité o bazana raisonnement te o bazana o ba mona awa azo mona sikoyo ata lobité po normalement vie à monter comme manelo ngite tout ça aux fiancé moi on a pauvre lelo le ba kutena branchement mo be pas comme na mbongo alors comme yambaye maintenant tant azali na ngoto zo yambaye te donc oza inutile oza mutu te bolandi ndenge bakino bapesi ba point de vue na bango na sujet na biso. Alors biso conseil to repesa na ba famille wana en tout cas vie ya mutu lelo okoyamba ene sengo to la kisi vraiment que parce que azana ngote yango oyambaka bongo aza mutu azo comprendre mais lobitango kozwa soko yena attitude wana ya koyamba ene sengo arolinga te parce que ozaki na ba intérêt mo boy envers ye. Alors il faut bosser vraiment très attention na ba genre ya comportement na parce que lobi ya mutu oyebi yango te. Faut kolinga mwana bino kuta bandala mutu mona passe ye ke tombo liambo on a bon mi balé na sengo ekozala bien que o boyebi te peut-être boyambe pour intérêt moko bon soki azangi bokimie eza kitoko te Kinshasa et l'équipe partout. Rentrée scolaire ezalaka na date oyo ministère ya EPSP et fixaka kasi ko kama na Kinshasa ba élèves mingi babandaka classe une semaine après sous prétexte que ba enseignant bayaka na bango te. Qui partout lelo magazine abino et qui na commune ya Gombe pour na kosolola na bakinois parce que to constater que ba élèves mingi bazara na habitude soki bazui vacances bakei na ba vacances na bango soki qui rentrer et zongi ba ko pesa bango rentrer zongi le 6 mai bango ba revanda une semaine ndako soit disons raison ça que cours et zongi na nous bien té ba professeur bazana nous té bazeli non après une semaine après ba rozonga rentrer en tout cas yango to kiti na terrain pour na kosolola na ba parents na bakinois ba pesa biso ba point de vue na bango. Effectivement, il y a les légèretés de la part, il y a des parents et belé. Bana ya mikolo yo po bami tangela bango moko ezali moi passi. Il faut biso ba parents tous responsabilité na biso. Tous à la paix ponctuelle, il y a ko respecter calendrier oyo ba pesa kana ba école. Une semaine pour na mwana muke eza ebelé mais bana na biso pour na ngai basa délaissé na tawana. Est-ce que tu as que une semaine, il y a manque, il y a cours, ça influe sur les résultats, il y a moins. Ce qui est ici, la matière, moi, je suis un résultat malade. Les gens ne belé pas négliger kozonga ke ba cours na bango avant parce que ba kopé sa vacances c'est que besoin les 10 on soit comme les 15 tout cela en plus faut na biso ba parents pe tozo ko kalisusu ko landela bana makasti. Et moi, dans la classe, il faut donc parents sont obligés à l'andelayer à la classe à zonga parce que ce qui est déjà au perdre les cours et le bosso ana tout ba ozonga la ngoli susté ya ozomona bana bazoko échouer bazal sumayelete bana na biso bazako comprendre ce ba étude au sérieux té moi nazo kende classe azo ba valeur nangote. À Koki Kovanda donc à jouer vacances pendant tout cet vacances on va permis ici parce que il venait de faire des sessions bah permis ici bango aussitôt après ceux qui bah il y a période douane ils doivent respecter ça même kolo rentrer ezali et sengeli bango surtout ba zonga pour ba cours mususu neti boye to tikali na un mois kaka ya cours pour ba na grande vacances mais on remarquer nini
2 semaines au bavand d'ici bango. L'enfant de lui-même, il va ajouter encore une autre semaine pour avant d'anaï nandako. Et nous les parents, tous occupés sous banana biso comme il se doit être. Oyoki ndenge ba kinoa ba pesi ba point de vue na bango biso KNB tokosenga juste na ba parents bozala sévère parce que ceux qui va pesi vacances et que ba pesi pe date au rentrer ko zonga il faut banana yo bazonga le même date wana au ba pesi na école parce que ceux qui va vandi ba bi bazonga après une semaine soit disant parce que cours dans les zongi bien té en tout cas bazo perdre un peu matière une semaine wana bazali ko zanga bazangi ba cours rebelle peut-on ba zonga ba professeur na biso pe bazara na ba on habitude ya ça la récapitulation té topé bazara na habitude ya ça la révision té ya ba cours bazo qui en tout cas bana na binonde ba rozala ba perdant en tout cas ba parents bozala sévère côté wana ceux qui rentrer zongi il faut que ça la mona chaud en tout cas il faut que coincer azonga kaka le même date wana ba pesi pour na rentrer Kinshasa et l'équipe partout. Bible ezalaka kaka moko kasi ko kama na Kinshasa ba pasteur nyonso mutu na mutu azalaka na interprétation na ye. Kinshasa et l'équipe partout Bible oyo totanga kaka ezalaka kaka moko mais yako kama ezalike verset na verset pasteur pas zali ko interpréter na ndenge na ye. Komona pasteur muso akobima le même verset wana a expliqué biso ngo na ndenge mususu pas ko bi a téléméli explication wana raison pour laquelle to kitaki na église il y a pasteur James Kayembe pona ko tuna ye phénomène wana soki za la kanini. Ceux qui le font peut-être c'est parce que peut-être ils ignorent pourquoi ça la baïm mais ignorer en gros le sous dans ce sens que sur l'interprétation de la Bible en lisant Ephésiens chapitre 4 à partir de 5e verset, vous comprendrez que diversité de l'interprétation biblique, il faut y aller. Il faut passer l'ensemble, passer l'effort pour se dépasser, qu'il s'accepte. Pourquoi? Parce que nous sommes des parties d'un corps. Et chaque partie a un rôle à jouer. S'il y a l'interprétation de la Bible et que ce n'est que pour l'expansion du nom de Jésus, il n'y a pas moyen de s'opposer, soit à côté les Mélana. Pourquoi? Parce que na oyo azali côté a pesi interprétation na ye o tei a pesi interprétation na ye nyonso ezali ko kangisa bango moko na unité c'est moko ya komona Yesu. C'est le même Dieu qui opère en tous. Diversité badon ezalaka nango. Bible moko o atei na ndenge na Yesu verset kaka moko atei ndenge na ye o pe tei moko bisi na ndenge na ye. C'est ça la diversité. Il y a un don spirituel. On peut disposer les mêmes dons, mais être des grâces différentes. Certainement, c'est ce que je dis. Il faut aux yoki, ils ont la Bible. Parce qu'il y a des hommes beaucoup dans la Bible. Notre fondation de la Bible. Sans Bible, on ne pouvait pas connaître le Seigneur. Même quand il y a une prophétie qui sort, mais ce qui est ça qu'on se contredit la Bible, c'est bien. C'est-à-dire que la Bible qui est notre constitution. Nous sommes en Christ Jésus. Remarquez, basi mingi na Kinshasa soki aye na libala eke akuti mobali na bana apresentaka bango kaka oyo bana mobali nanga. Kinshasa et l'équipe partout. Lelo magazine a bino kiti na commune ya Gombe pona kosolola na ba kinoa ba biso par rapport ya comportement ya basio bazalaka soki akoti na libala et que mobali wana azalaki na bana na msusu hors mariage na bango bazala habitude soki bapaya baye na ndako soki batuni wana bana yo bazala habitude ya kolobaki wana bana ya mobali na ngai yango tokiti na terrain pona kosolola na bakinoa ba biso eloko nini koloba par rapport ya basi ya lolenge wana. Moi c'est ce que répondre na ndenge wana a répondre malamu te po alobake bana ya mobali na ngai non tango yo ye bangaje yo ye na kati ya ndako c'est-à-dire okomi mama ya ndako oza maîtresse ya ndako mobali aza chef ya maison du bana wana bazaka bana na po leo kwende pe na maternité kobota bana mwana bana wana bakobenga bandeko ou bien mwana wana ozala na komba mwana mosusu te kaka bana ya mutu moko mobali ayena bana na ye bakutani na mwasi babalani mwasi au lieu à recevoir bana wana lokola bana na ye aza koniye bana ya mobali en tout cas alingi libala te aza besoin ya balobi que une femme sage bâtit sa maison
bon yo oye ozo diviser sikoyo mobali na bana na ye olingi kaka mobali alinga bana na yo. En tout cas ezali bien te wana ozo bomo oye libala te oye trafic oye business. Moi si oyo bali a ignoré bana oyo boti ou bien ceux qui ont été à traiter bana d'une manière anormale, c'est-à-dire c'est aussi un problème d'éducation et ça c'est un problème il y a humanité. C'est-à-dire il y a des femmes qui sont inhumaines et ceux qui a balayé les balles à coquille qu'on limité qui a supporté la caprice il y a bana mobile donc ça c'est pas bien. Moi j'encourage pas ça. Boyoki bakinoa ndenge ba pesi ba point de vue na bango biso KNB to ko senga juste na basi ya lolenge wana. En tout cas il faut que tika comportement wana parce que ça bien té tant ou déjà on dit mieux s'engager na mobali yeba automatiquement peu importe nombre ya bana o azaki na ngoli banda avant bo balana bana wana automatiquement ba komi bana na yo pe yo za mama moboti. Donc au sein de bana wana libana na bana na yo bango nyonso il faut la responsabilité na bango parce que yo ndimi ko bala papa na bango. En tout cas faut pas qu'on kozala kana habitude ceux qui va pas bailler o lobaka que non baza bana mobile non baza bana mobile na te bazali pe bana na yo parce que yo ozali ko vivre pe na papa na bango. En tout cas ezali malamu te Kinshasa et l'équipe partout. Boko lukango partout boko tango kakanaka NB rubrique ya selfie kanga photo seka mokepe buka kingo tinda photo na yo na page Facebook Kinshasa na biso KNB ezo betisa batumito. Le magazine KNB Kinshasa na biso désormais sur vos smartphones et tablettes. Il suffit d'aller sur Play Store, écrivez KNB à la zone recherche sur Google Play. Choisissez parmi le logo de votre magazine préféré KNB et cliquez dessus pour télécharger. Une fois l'appli KNB sur votre portable, à l'entrée vous découvrirez la photo de vos stars préférées. Le menu de l'appli KNB vous offre la rubrique suivante. Éditions. Pour toutes les vidéos des éditions du magazine KNB. Facebook. Pour déposer vos photos selfie, cliquez j'aime et suivre l'actu KNB. KNB Tweet. Abonnez-vous sans condition pour rester à la page. Insta KNB. Échangez de photos sans relâche sur votre page Instagram. À propos, pour connaître notre esprit et philosophie basée sur Kinshasa. Nos contacts. Pour nous contacter, échanger des infos et surtout collaborer. Appli KNB Kinshasa entre nos mains. Appli KNB Simba Kinshasa Namaboko. Batu ebele na Kinshasa bayebaka te soki poisson d'avril elakisaka nini pe euta wapi. Yango lelo magazine na bino sa libino historique bolanda. Ça et l'équipe partout lelo tozobeta boli solo muke ya poisson d'avril date o batebele basa ela rango nyonso ebanda na 1564 tant roi Charles IX a décidé qu'il faut modifier date et changement et année pour la passer de 1er avril à 1er janvier. Origine du poisson d'avril est là obscur, mais la tradition festive, il y a même objet à farce, ils ont coexisté dans plusieurs cultures depuis l'Antiquité et le Moyen-Âge. Si vous avez anniversaire papa Nangeza lelo, anniversaire il y a patron na biso, ba okabola bilo mo kuna so bakosa makamwa ebeleko. Bon, naza ko se préparer pour na kene na obenga kena zoya ba esenga teza lukuta poisson d'avril. Bon, en fait le 1er avril et joie connotation c'est biso na kala. En tout cas, elle est toujours dans la classe le premier et bano la lisabato ebele. Mais le je ne sais pas le petit d'aujourd'hui comme si ceux qui même à l'école primaire au moins la mingi ba bien noté. C'est ça le problème. Ou c'est ça la différence. À l'époque quand j'étais petit que oui yoke classe mais nasima maman no kufi. Et j'étais un peu distrait, j'étais en train de pleurer. Mais avant le commandant, on a se rappelé que c'était le 1er avril que bateau avait sanga bakosaki. Poisson ezoa qui place ya aliment moko important makasi ba période wana. Yango bana bazalaki ko kangisa poisson na sima mukonga bateau mona batie papier pour ba seka mutu wana sans le savoir que batie le roman na sima comme papier ba dessiner poisson. Poisson d'avril est comme plaisanterie au basalaka le 1er avril et pas ba connaissance na bango na baninga bango to la membre ya famille na bango. Et comme un peu mingi na média na ba presse écrite na ba audiovisuel na ba internet bato bele ba comment conseiller la date wana pona kokosa batu comme sorte de plaisanterie to blague moko boy.
na mukuse to expliquer ndenge personne avril les banda pe date wana biso ce qu'on a KNB to kolobaka ka sengili na yo muto yeba le 1er avril eza na ngo date moko okosala mutu présenterie mais sengelo yeba tangu nini sengelo sala mutu présenterie oyeba soki mutu wana aosala likamu nini oki kosala mutu blague ya ba genre que peut-être moi na atika ndako aziki na moto maye avec peut-être na volant okoki kokosa mutu que peut-être moi na ya sala accident mutu wana azapela attention à sali crise à couf au perdre mutu bobimba likolo ba blague inutile alors pona ko sala blague sengelo yeba mutu sala nini mutu ngaza wapi pe likamu nini yango zokosa Kinshasa et l'équipe partout. Merci na attention vous continuer ko pesa na magazine oyo bolingaka mingi Kinshasa na biso KNB ya lelo to présentaki yango na boulevard du 30 juin pe soki olingo lata kitoko lokola ba présentatrice ya KNB kende na adresse moko avenue ya la numéro 21 croisement Ethiopie na commune ya Kasavubu epa ya maman Mami Bilema leader Kinshasa et l'équipe partout.